Mbote, guten Tag. Boye yela muna cours na biso. Lelo toko yekola lisusu ba alphabet, mais na vidéo o toko lobela mingi ba consonante na biso, tope ba consonne na français, toko lobela ba consonanten, na Deutsch babenga yango consonanten. Consonanten yango toko lobela lelo. Mbala sima tolobela ki oyo nyonso toyebi A B C D E F G H I J K tina Z, mais lelo na lingi tolobela mingi ba consonante oyo ebimina bosangani ya ba différents consonnes oyo to différents consonantes oyo ezopesa ba momo ba son moko spécial. Donc son lokola sh, son lokola son lokola pf, lokola sht, lokola shp. Donc yango to lobela mingi. Donc kaka ne bozomona tozali na ba potozwa sh oyo esangani na S C H pesi biso sh, potozwa basangisi C H, potozwa f tozana P na F kotanga mana yango ezali mingi direction ya F yango zoka f P azo sone kaka mokusi tozali awa na sht asalami na S na T tozali na shp o asalami na C H P azotanga malokola shp magazani kaka S ye moko liboso ya P. E ya kitoko susu ezali tozana C H na S azokoma X na tanga kotanga ye. Exemple na yango ezali exemple mo o exemple laksi Beispiele. Maleme foto banokota po un jour to banotape sa penza ke tozoloba mingi na kialema et tozo traduire kaka nde na lingala. Donc mais pour les bandeli oyo donc to banoloba mingi moi lingala mingi. Donc Beispiel na biso pona ma ina utoloba awa ezali par exemple mo na mo lokola Schule oyo lakisi kilasi. Tozali na mo lokola fara awa tozana biloko totangaki mbala wana ER ezokoma A ndenga zali na suka azotanga malokola A. Fara oyo lakisi pasteur. Tozali na sport na français to lingala tolobi sport. Et puis ce tokei na C und H awa tozali na ba ka misatu na ka ya liboso C na H oyo akoma kotanga malokola K mingi soka zali ne bandeli atanga malokola K. Exemple ya liboso ezali na ba mo lokola caractère oyo laksi caractère ya caractère moto azalaka na yango caractère na Deutsch. Et awa tozali susu na mo lokola chaos oyo laksi désordre. Tozali na mo lokola koa oyo lakisi chorale chorale oyo bamama bayembaka lisanga ya bato bazoyemba donc na église to pe na ba orchestre ndenge ezalaka. Et puis na ka ya mibale omona C und H oyo C und H donc und lakisi E to na lingala toloba na donc C und H ezo tanga malokola sh mingi pe na ebandeli ya mo. Donc tozali un exemple lokola chance obiso na français tolobi chance mo wana tolobi chance bon baloba chance. Exemple ami bale ezali lokola chef o kaka tosalela pe chef donc mokonzi na yo na musala. Et l'exemple mosusu ezali surtout ka ya misatu ya C und H bisika ezotanga malokola ndenge nakomaki awa mingi atanga maka soka azali na suka ya mo. Ne bandeli atanga maka lokola K, ne bandeli akoki kotanga malokola sh. Donc C und H ne bandeli akoki kotanga malokola K tokotaki kotala na exemple ya liboso et akoki kotanga mape lokola sh na bamo misusu lokola chance. Awa na ka ya misato ezali spécial azotanga malokola. Donc tozali un exemple ya bamo lokola Bauch oyo lakisi libumu to pe Lauch oyo lakisi ndembi
to ndembe oyo aya tosalelaka basosi na biso ntango tolambaka biloko e ye kaka t und h soki alati s to mpe soki abalani na s akomaka x na ntango ya kotanga ye mingimingi ezalaka mpe kaka na basuka ya bamo atangamaka lokola x. Exemple ezali na mo lokola oxe oyo elakisi ngombe me ngombe ya mwasi te ngombe ya mobali babengaka ye oxe. Epuis tozali na mo lokola eidechse oyo elakisi muselekete oyo batambolaka to toyebi na bamboka na biso bamataka na bamire mpe bongo na bongo babengaka ye eidechse. Bason spécial oyo esalami na ba consonne to mpe consonanten tozali na sh, f, sht, shp, ks. Exemple tote komona ya sh ezalaki lokola mo lokola shule tozali na mo lokola shue oyo elakisi lipapa e na oyo etali tse und ha na ntango azobima lokola ka tozalaki na exemple lokola caractère ntango azobima lokola sh tomoni exemple lokola chef chance balobaka par exemple gib mir bitte noch eine chance oyo elakisi pesa ngai chance moko lisusu. Et puis na ntango azotangama lokola toza na mo lokola bauch oyo elakisi libumu mpe mo oyo ezali lokola mpe mo mosusu lokola lauch oyo elakisi ndembi to mpe toza na célèbre moko awa na Deutschland Allemagne oyo babengaka Günther Jauch tomoni ekei na bakombo ya bato. Donc et à part ça toza na mo lokola ya sht bamo ezali exemple lokola stool to lokola stehen donc kotelema e na shp toza na mo lokola sport oyo elakisi sport e ntango c und h na s bazokoma x. Exemple na biso ezali lokola oxe oyo elakisi ngombe to mpe eidechse oyo elakisi moselekete. Donc mpona baconsonne na bavariation to mpe bobalani ya baconsonne to mpe consonante différent bason oyo yango epesaka biso esukeli awa tozokota sikoyo na